Conseil de sécurité des Nations Unies qui t'a dit ça pour Makamba Congo. Kabila lobby a obrigué troisième mandat ndeka ba besa onko sabato. Vie. Au monte que ça nouvelle bien ba Congolais ba sepela. Oh, na ko expliquer ndeti ndeni. A cause alingotika la libela wana za stratégie pour embrouiller ba Congolais. Ezamba libosote ba ko sabat le 19 décembre to bengana ye. Et je vais vous répéter ce que le président nous a dit. En 2016, il y aura dans ce pays un passage de flambeau civilisé entre un président qui sort et un président qui entre. Ah, tiki la biso bakele le mende mutalokota, le président qui sort qui rentre en Obomonier. Mais kasi Kabila, il veut rentrer sortir en même temps monstre. Ah ouais? Non. Ako rentrete. Bambassadeur bakutane na Kabila batimbisi ba Congolais déjà kalingo kendete. Mutalingo kenda zolo basusu que la constitution peut être révisée. Mandat no s'il faut kende. Na décembre Kabila dégage. Le 20 décembre Congolais faut to bengani. Il faut to bengani pour lingo tikala na pouvoir de force alors que mandat ne sili. Accord na bango talibisote. Ata ba changer premier ministre talibiso ne loko tebiso to yibike mande sili. Et loko ni ezola kisabiso a démissionné na bambongo atikeli biso ba fulu na richesse salite moko o penza za capital te bako zongo penza ndenge nini. Kishasa est-ce que o za kishasa biso to yebaka kala te? Kishasa komi ba fulu donc partout solo bana ba otanga solo banda kwa batu moyen balia ezate solo siko ya démissionné atikeli biso nini. Ba solo oyo En tout cas, wana toye bien ngote net nganet naza boye. Naza d'accord te nango tozo c'est le 19 décembre makamino c'est ça nini et si là. So ba Kabila premier ministre bon c'est pelate. Oh na yebsa ki caméra za marionnette. Voilà pourquoi j'ai choisi Kabila. C'est pour espionner l'opposition. Puis na zongeli danga Kabila. Na fente binoto. À laisse tomber à bouler qu'à fêter ba Congolais. Bon, net vital caméra pour n'anga le bango déjà bandaka la c'était très tant bazalaka bango nyonso. Ba yebaka ke lelo oyo makamunini et que ya bon yo kende na nous comme ça ce makambo wana ye comme ça to kobenda yo obza lokola opposant. Bango nyonso baza ba très bandoki tozo c'est la le 19 décembre match ici là. Ah, yo gouvernement oya nini sisi o va proposer biso nga dangote. Biso dangote. Gouvernement on est aussi le 19 décembre. Ma tata pono ami kende na nute bango ba kanganga liboki bango tu ba kende na bango. Mutako sabinote. Soit disant encore na bango ba signer za chifo pour sur la basani. Ata ba signer ba corps na bango ata ba tie yo muke ba premier ministre. Biso to yebika iloko ga moko. Le 20 décembre mandé si la constitution angwana. Partout place besoin que des communautés internationales soient respecter la constitution. Oui, bah que Kabila lingo réviser constitution politique le 20 décembre biso tout bengane. Et puis to bengane. Alinga lingate le 20 décembre Kabila il faut to bengana ye. Après to tine na CPI alianda kala na kwanga. Ah, yo gouvernement oya nini sisi o va proposer biso nga dangote. Biso dangote. Gouvernement on est aussi biso le 19 décembre. Ma tata pono ami kende na nute bango ba kanganga liboki bango tu ba kende na bango. Et je vais vous répéter ce que le président nous a dit. En 2016, il y aura dans ce pays un passage de flambeau civilisé entre un président qui sort et un président qui entre. Mende yo faut luka délivrance, on n'a pas problème sérieux. 20 décembre 2016, solution muso ezate Kabila dehors, yebela.